show na quelle réunion et dis mon cher Borax Yanimos cercle musique Lombier Ritualité bana Saint-Paul toujours meilleur. Toponi okunga okamba bana Saint-Paul et papa au fleur okunga biso bana Saint-Paul toponi o papa tolingi boboto tolingi boneko tolingi esengo tosengilisanga boboto boneko esengo solo bandeko balandi radio lisanga totondi bino lisusu botondi mingi mpona fidelité na bino na bolandi programme ya radio lisanga lelo tozali mokolo ya mardi 21 août 2012 tokutana bino lisusu na ndenge ya bomesano na radio lisanga po tokabula ngongo ya motuya oyo esalaki ete tokoka kozala mpenza pembeni mpe toyeba ete esengeli tomiyeba nde na komiyeba mpe tokoyeba oyo ezali na ntina ya biso koyeba mpe kososola nde mpo moyeba biso ezwi ntina na yango matondo lisusu oyo bokokezwa bino yesu kitenge mpenza esika nyonso bozwami ndenge bokolanda radio lisanga bayeba kolanda biso na baposte na bango ya radio na fm awa na kati ngumba Amsterdam to na nzinga totondi bino botondi mingi mpe bayeba nso bakolanda biso esika nyonso bozwami na nzela ya wewewe to internet tokanisi boye mpe sd malaika son divers totondi bino botondi mingi esika nyonso bozwami ndenge bokolanda biso boye mpe balandaka biso en direct to na nsima ndenge totikaka programme na biso na internet tokopesa bino mpe longonia oyo bokokezwa bino yesu kitenge solo pokwa lelo mpe tokokenda yango ebe na ndenge ya bomesano pamba te tosalaka ete bapokwa nyonso ekokana te pamba te mikolo mikolandana kasi mikokesena na ndenge oyo ezaleli kasi biso totikalaka ebe lolenge oyo ya biso oyo toyebi ete totelemeleke makambo manso matali congolais to motauta na mboka Congo awa na mboka Pays-Bas ndenge tokosalaka na fondation Lisanga point de soutien congolais ko esala ete radio Lisanga ezala epe totalaka me matali oyo biso tokoka kosala na mboka République démocratique du Congo esika touta pamba te yango soki etalami te tokosuka na ba mikakatano mingi esika tozwami mpo bana mpe tokokwa awa kokola na bango mpe kozalaka mpasi mingi na ntango bakomiyeba te tolingaka nde crise d'identité ezo esika te mpo esunga ete moto amiyeba na ntango moto amiyebi ata soki bayebisi yo ete ozali congolais na bamboka oyo tofandi ata oza na passeport na bango na ntango moyebi koza congolais ezala oyo auta direct ezala oyo abotami awa akoyoka mpasi te akozwa crise d'identité te kasi na ntango tomiyebi te okanisi kozwi papier wana ochange mpe mpenza na bomoto bwa yo mobimba soki bayebisi yo ndenge wana okomona yango lokola g okozwa crise mpe mai manso mayo mazalaki na bomoi bwa yo mikobeba yango biso tosalaka ete tomiyeba mpo toyeba kokei liboso lolenge moko mpe totalaka mpona esika touti nde totalaka ete tozali na baracine na biso kuna toza mpe na bato kuna oyo tobimeli na bango esika moko
nde yango tosalaka ete bolamu ya bato yango esika touti ekoka mpe kozwa esika na masolo oyo ya mboka République démocratique du Congo mpe na mokili mobimba. Tozali kokoba na programme oyo bayebanso bamoni ete bakoki komema mpe libanga na masolo ya biso, bakoki kokontakte biso soki botali na www.lisanga.nl bokokuta manso oyo matali lolenge kani bokoki kosala mpona kozwa contact na biso. Tozali mpe lisusu mpona bazali na mposa ya kozwa lisungi na nzela ya Fondation Lisanga point de soutien congolais, bakoki mpe kotala be na contact na site na biso www.lisanga.nl mpona kozwa contact na biso. Baye kanisaki mpenza ete awa temps epesaki makasi moi mongalaki molunge mobeteki makasi, banzaki ete yango ezali likambo likotikala seko na seko, kasi bomoni ete yango oyo ebandi kombongwana, batemperature mikomi kokita mpe moi mokomi kobatamaka na bantango mingi. Kasi bomoi bwa yo moko batama te na tango oyo yo ozali nano na mpema. Soki okamati yo moko osali ete bomoi na yo mobatama po ozali na bokono na makanisi mayo na molimo mwa yo, yango nde ekosala ete okoka kokende liboso te. Nde biso toye po kosala ete biso banso na nzela ya Radio Lisanga bomoi bwa biso bobima polele po ete toyebama esika tozali pe oyo biso tozali yango mposa po ete na biso na maimazali ya biso mikoka komonana miyebama pe mi utana po ete tozala mpenza na oyo ezali ya biso ya bomoi bwa biso. Nde yango totayelaka mayema koleka ya mboka République démocratique du Congo na ndenge ya barichesse ya kuna oyo etali bana ya mboka kuna ete bakoka kojuire nango, bakoka kosaela yango na ntina na bana na mboka. Na tango oyo peuple congolais bati na nsima po amonana te, ebe bapaya bamonana lokola Rwanda, Burundi, Uganda bako créer rébellion, bako créer instabilité na este ya Congo po bango nde bamonana pona koexploiter ba richesse wana pe koteka yango na ba occidentaux pona ba technologie na bango. Yango nde kosala ete na kobatama ya peuple congolais komitika sima kolinga ete basusu baluka ko résoudre ba problème na ye, nde ezali kosala ete bozwi wana na kolo na yango bakoka kokutana te. Nde biso tokoya na nzela ya Radio Lisanga kosala ete tobimisa yango na polele po peuple ayebe ete esengeli atelema po na kolakisa ete ye azali pe amiyebi ayebi pe oyo ezali pona ye. Mingi pe na ntina na yango bayokaki pe na poso moleki oyo elobamaki na Kasai kuna, na Kasai occidental, na koyoka ete moko ya baofficier ya armée oyo asilaki kobima na armée, ye alobaki ete atelemi sikoyo kotelemele na lolenge ya soldat na koluka ete vérité ya ba urne ezala respecté. Nde ye atelemeli yango a partir
ya Kasai Occidental kuna esiko ya lobi ete asali ya mouvement mpona korevendike verite ya baurne ye azali colonel John Chibangu wana ezalaki annonce na mokolo mwa jeudi 16 août na bolobi ete ye asali groupe na ye armé na ntina oyo tosi koyebisa bino yango tokoyebisa bino ete moko na moko oyo akotala loyenge kani ye akosala mpo mpasi moleki komona ete peuple aluki kokenda makambo na ndenge oyo bato banso bakoki kondima na kimia na kokende kondima koparticipe ti na élection oyo toyebaki biso banso ete bafandi na pouvoir wana bazalaki na baplan minene ya kofraude kasi toyebaki ete avec Papa Etienne Tshisekedi tolingaki koconfondre bango mpe esalemi mokili mobimba emoni ete Papa Etienne Tshisekedi aganye kasi bafraude emonani esimbi te kasi bamiproclame kaka bafaux vainqueur mpe bafandi na ndenge ya coup d'état yango nde ekofungola baporte na makambo nyonso oyo faute biso tokopesa ebe na moto oyo afungoli porte na makambo ya boye pamba te soki moto ye moko aluki makambo esengeli na ntango makambo yango mayeli ye koyebisa ete olukaki makambo yo moko nde ozwi yango biso tolobelaka baye banso oyo bakokweya na makama baye banso bakokweya na makama oyo bazali su na makoki ya koloba te boye tokokanisa ya biso shebe ya ndenge babomaki ye na bato oyo bakosala na ordre ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila pe basusu banso oyo bakwei na kibokonzi oyo ezangi ntina nde tokolobela baye banso bakangami mpe oyo moye baloba lisusu na ndenge olongo bani ezali te tokanisi firme ya ngambi nde biso tozelaka te ekpelebe biso po tobanda koloba mpo na ntango wana okozala lisusu na makoki ya koloba te mpo na situation na yo tokanisi mpe Eugène Diomi Ndongala yango wana biso tokolobela baye banso oyo bakokweaka na mikakatano ya pouvoir oyo illégitime ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila po ete eyebama pe bato banso bakoba na koyeba ete esengeli penza mboka ekambama na bakambi ya malunga kasi ekabama te na bapaya mpona esala ete bayi bana mboka bazala lisusu na droit moko te ya ko s'exprimer na ndenge elongo bandi tokanisi mpe boye Armand Tungulu vraiment libanga oyo ekomaki penza na makasi mingi ye moko moto babambaki libanga wana ayebi pasi oyo esalaki ye ndenge ebetaki ye mpona akende kopesa mitindo na asasina ya Matungulu biso tolobi ete ya solo esprit oyo ya kozala hero sentiment wana ya kozala hero yango nde ezali malamu kokolisa na kati na biso bomoi tolingi yango mingi
kasi bomo ipe eboyaka biso na lolenge nyonso ezala soki olingi yango kaka kasi na ntango moko koka olinga te ekotika yo yango biso tokanisaka baebanso oyo basila kokpeya to bakokpeya to bakpeyi na mbeba oyo bapesi bango na bopamba kasi bango bato bakobundela bosolo pona kimia epe bolamu ya peuple congolais mobimba nde na bokanisi tokokanisa bango boye tolobi ete esika nyonso tozali toyeba soki tolobi tokanga minoko na biso tokoka koloba bosolo te mpona bayebanso oyo bakokpeyaka ntango nyonso na violence ya pouvoir oyo ezali kuna ezali kaka bayeba kokpeya na masasi boye bakomwana te baepe bakozala enleve eza koyebama te bayeba kokota na boloko bazokosela bango makambo kasi eza mpe na basusu tokoyeba te na ndenge oyo bakokpeyaka victime ya pouvoir et oppression oyo ezali na mboka République démocratique du Congo nde soki toyebi ata moko esengeli mpenza to lobela yango ekoboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te lelo baye koboma ngai moto ya kolobela ngai azali te Tungulu Mudiandambo. Rest in peace. Nengo yo tokobola Tambola mboka nyaso Tele mape otuna Bakoloba Tenge ya kombato Nengo yo tokobola Tambola mboka nyaso Tele mape otuna Bakoloba Tenge ya kombato Bakoloba ndenge ya kombato Dengo yo tokobola Tambola mboka nyaso Tele mape otuna Bakoloba ndenge ya kombato Banda sena jantotila Naboma pena matadi Nakoti na kisangani Akasai pena katanga Lekanga mboya pasa Gati Angola Kota na Gabon Bandimi bakombato Ndengo yo tokobola Tambola mboka nyoso Tele mape otuna Bakoloba ndenge ya kombato Ndengo yo tokobola Tambola mboka nyoso Tele mape otuna Bakoloba ndenge ya kombato Na Porto tina Bruxelles Converse tina Liège Kitana na Paris Italie, Espagne, Portugal Ilomese bana Gaza Bandimi bakombato Banani bakodute Nandema ya kombato Nengo yo tokobola Lambola mboka nyaso Tele mape otuna Bakoloba ndenge ya kombato Nengo yo tokobola Lambola mboka nyaso Tele mape otuna Bakoloba ndenge ya kombato. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Neng Congo. Germany tina Angleterre Canada tina USA
balandi radio lisanga tozali kokoba na programme na biso ya pokwa mwa lelo mwa mokolo mwa mardi 21 août 2012 toko yebisa bino mpe na ndenge kaka tokosola boye maye bato bakokaki kokuta na mikolo oyo na makambo matali basango na mboka ya République démocratique du Congo. Tokoloba na bino yango kaka na ndenge ya lisolo koleka na bokuse likambo bato bakosolaka mingi na makomi mpe etali likambo ya force neutre oyo bakoloba mpona batinda mpona koluka kokengela ba frontière ya mboka République démocratique du Congo. Nde na likambo yango bakobenga bango moko force neutre toyebi te soki neutralité wana bakomona yango na wapi. Nde susu balobi ete esengeli te Rwanda, Burundi na Uganda bazala concerné na kati ya force wana. Elobami boye tokoyebisa bino mpo bato bayebi toyebi na ndenge ya botali boye toyebi ete Rwanda, Burundi na Uganda bazali impliqué na directement na rébellion guerre nyonso esalemi kuna na est ya République démocratique du Congo. Kasi na likambo na insécurité wana na guerre wana ezali ebe Rwanda, Burundi na Uganda nde bazali impliqué. Pokoyoka ba réponse kobima mingi bato bakoloba te eza kaka bango te. Po soki bato batali mpe na mosika eza na bamboka misusu oyo ya Afrique wana pe epesaki soutien na bamboka lokola Rwanda na ndenge bango bakosalisaka bitumba kuna mboka ya République démocratique du Congo. Eske esengeli mboka wana pe bazala na kati ya force wana bakobenga neutre po soki bango bati lokolo wana neutralité kozala sute. Na ntango bato bamoni ete armée soki pe ezali ya mboka République démocratique du Congo pe ezala te na kati ya force wana nde bato siko bakoki komituna soki penza na plan international baza koconsidere mboka ya République démocratique du Congo lokola état po na tango bato nyonso to basali constat ya komona ete ezali ba pays étranger oyo eza na frontière na mboka ya République démocratique du Congo nde ezali causer directement insécurité, guerre na République démocratique du Congo. Bapima sikoyo armée wana pona participer na force neutre eza kotinda pe lisusu ko confirmer otoyebisaka bino te état ezalaka susu te na mboka ya République démocratique du Congo ete pouvoir oyo eza en place eza complice na guerre oyo ezosalema wana yango bamoni ete kozala ya ye na kati wana neutralité eza te mpo bakoki koloba te armée ya Congo azala te mpona ezala neutre mpona frontière non parce que guerre eza te entre République démocratique du Congo na Rwanda na sens oyo ya ba état mibale ezali kobeta na masasi soki na kati to libanda ya pays moko ou le long ya ba frontière. Rwanda azali kokota na mboka ya République démocratique du Congo oyo ke République démocratique du Congo aza na armée te pe aza na makoki te aza pe na volonté wana te ya koluka ko repousser ba rebelle oyo Rwanda aza kotinda na République démocratique du Congo te kotongisa bango na mboka na bango. Sikoyo tokomituna soki na kosenga exclusion ya armée ya République démocratique du Congo ezali kobimisa na polele maye babandaki kobomba pendant longtemps te nde tokoyebisa bino solo yango ezali kolakisa mingi oyo bato basusu babandaki kokanisa ete yebami te ebombami nano kasi polele nango yango oyo ekomonanaka po ndenge tolobaki eza pe na bamboka misusu oyo ya Afrique oyo esengeli pe kotala yango malamu kokota pe doute na
neutralité na bango na tango ezali pour démontrer te na tango na passé ezala lointain ou proche sila ki koza concerné na insécurité na guerre kuna na est nyonso wana eza pasi po sikoyo mpe bakoplaide mpo na Nations Unies, MONUSCO ye mpe participer na force neutre wana. Neutralité ya force wana ekozala sikoyo na ndenge nini mpo basala eloko te bazalaka na frontière wana batala ndenge Rwanda aza kotraverse mpo akende koboma bato na est to neutralité ya force wana ekozala bazala na complaisance te na Rwanda mpo baluka penza kosilisa guerre wana et s'il faut koattake na Rwanda mpona korepousser barebele oyo baotaka kuna mpe kosala zone tampon mpo esalema yango soki balobi armée ya République démocratique du Congo a participé te soki eza na sens oyo ya koluka kosala zone tampon na kati ya territoire ya Rwanda wana tokoki ntango mosusu comprendre bango moke dans ce sens que ebimi sikoyo na territoire République démocratique du Congo et que force wana ezali neutre moyen Rwanda lobake Congo agressé ekozala te kasi bango baza na mayele mpe makoki ya kokete makoki bakoki kozala nango me mayele na posa ya kolinga résoudre baproblème yango mpona ndenge oyo bakorésoudre eza nde yango wana mpasi nyonso ezali mpo tolobaka na bino ntango nyonso mpe totali koloba l'état aza te na République démocratique du Congo armée ezali te yango wana tokomonaka mpasi boye koloba na makambo mosusu mazangi ntina mpona ntango ali na armée na bino aza makasi nde makambo maso masila guerre yango so bolingi mpenza botia yango na mesa botala lolenge nini esalemaka toyebisa bino na bakala nyonso tu eza mpasi na mawa eza yango babiloko moko ya mikie nde moto eza kosalemaka ndenge wana contre peuple aza na ye innocent aza na ye na moyen ya défense te azokima na ye mpe bazozwa na bango ka baterritoire ndenge wana mpo baexploite ba matière première oyo eza kuna na este na mabele wana baokupe yango mpona Rwanda, Burundi, Uganda mpona mpe ekende barichesse wana eke na bapays occidentaux baza na besoin ya bamatière première wana mpona baindustrie na bango likambo ya munene yango wana soki il fallait kotia force neutre na bisika wana force neutre vraiment azali te mpo ye moko mpe MONUSCO banda Nations Unies afandi kuna aza concerné na makambo wana ye mpe aza na baresponsabilité ebele oyo a intervenir te na basituation ebele kuna epe atiki bato lokola bakunda batware bakima babosco tangada bakangama te parce que un soi-disant Joseph Kabila ayebami Hippolyte Kanambe afandi wana imposteur na tête ya République démocratique du Congo alingi aprotéger bato na ye oyo baza kosala guerre wana na est contre peuple innocent ndenge tolobaki sans défense na profit ya bao baza koya lokola bapompier nzoka bango bato bakotia moto yango likambo oyo eza wana eza mpo akoloba ete peuple a miswa na charge mpo bomona ete malgré bapel oyo nyonso ekosalama na badiscussion nyonso ya force neutre oyo ekotarde mpe mpo eya bozomona deja eza na progrès moko ezosalema soki tokobenga yango progrès na cadre oyo ya bato bazosala rébellion mpona bango kasi mpona situation ya mboka République démocratique du Congo na peuple eza nde situation eza kozonga esusima makasi mingi koleka na ntango toyoki ete rébellion yango ya mouvement ya 23 mars M23 euti kosala cabinet politique na yango batosala cabinet politique batie
secrétaire exécutif oyo akotala makambo na territoire oyo bango basili ko occuper kuna na est ya mboka République démocratique du Congo. Communiqué officiel yango signé yango na date le 17 août. Donc ye secrétaire exécutif wana azali na 10 chefs ya ba département pena ba adjoint 10 na bango. Likambo na bango bakosala wana eza lokola toloba kwa mwa gouvernement moko boyo basili kofandisa wana pona ba gérer ba makambo na ba territoire wana o bango basili ko occuper. Yango ezali kotalisa malgré Lambert Mende oya gouvernement Kinshasa na ndenge boyebi fufuzela chaku tout ça alobi na ndenge na yete o eza non événement eza likambo ya kolanda te kasi eza makambo eza kosalema kuna soki ye na gouvernement na yende babandaki ko gérer situation kuna na est bato baloba ndenge wana ye a se contenter na kosa déclaration moko boye oyo eza nango sans valeur et sengeleki kotala makambo na ndenge ezali po lelo oyo soki na kati ya mboka Kinshasa bato badui basali déclaration ya boye ke babandi ko gérer ba commune wana na lolenge wana bakoloba ete ezali anticonstitutionnel eza contre ba institution bakoluka bakanga bato wana kasi oyo ezosalema kuna mponi bazokokanga bango te. Et pourtant na tango ndenge totoyesa bino ya libanteli awo ete bakoluka kotinda force neutre na ndenge oyo basololaki na tango na suko bakutanaki kuna na Afrique na bapays yango wana basilaki kotala na likambo ya conférence ya baministre oyo ya Grand Lac balobaki ba rebelle bazali kuna mingi na bolakisi mosapi na M23 bakoka esu kosala makambo oyo ezali contre ba institution ya mboka République démocratique du Congo te kasi omoni bango basali na bango kaka pe tokoyebisa bino parmi ba chef ya ba département to ndenge tolobaki eza ba ministère mobimba nde motesalemi wana ezali na bato oyo bakombo oyo boyebi lokola ya Sendugu Museveni, René Abandi Muniarugerero, eza pe na Alexis Kasanzu, Serge Kambasu Ngeve epe na Mahamba Kasiwa. Soki penza to tali ye secrétaire exécutif to web sabino ete ezali François Rukogoza Tui Mbaze. Ye azalaki ancien ministre ya justice na gouvernement provincial ya Nord Kivu. Yende azala siko ko coordonner 10 département oyo bango baza nango sikoyo na maboko oyo ezali kolakisa nini ezali kolakisa ndenge boyoka kelobelaka maka mingi likambo ya balkanisation ya mboka République démocratique du Congo tango na libandeli ya mbulu oyo lokola plan na bango basalaki pona ba élection bamonaki ete balukelaki bango eyebami na mokili mobimba ete fraude na bango basalaki bimi mabe mais lokola baza na soutien ya communauté internationale pona complicité wana ya pillage ya ba matière première bafandi na pouvoir yango oyo ya kimoyibi yango nde esali boyokaki même na mikolo mileki bato na Katanga bakomi koluka kosalaka ba pétition moko boye po baluka ete Katanga pe ekabwama nango na mboka République démocratique du Congo balingaki ba accélérer ba makambo na ndenge wana po na tango bango bakobendama na Katanga comme ça
Kivu pe ekweya nango kaka facilement kasi simbaki te parce que bato balobaki ete non Katanga ne tombera jamais epe sikoyo tokomona na Est République démocratique du Congo réalité ezali nini réalité boyebi réalité eza eloko mosusu bato oyo basali communiquer na bango officiel ke bazali barebele oyo babete basala administration na bango po bagere makambo na baterritoire ya Kivu bakangi ndenge tolobaki baza kuna moto moko asali bango eloko te akangi bango te mpona koloba ete bango nde bamiti baautorité kuna tozali koloba boye na ntango oyo soki tokomi histoire ya mboka ya République démocratique du Congo na mikolo oyo ezali tokomituna soki nani azali président de la République démocratique du Congo et surtout na est na ba territoire oyo ekosalema na ba décision misusu oyo etali kibokonzi na bango ya kimoyibi na mboka Kinshasa te oyo ezali mpenza bolakisi ya makasi na bokasi nyonso ndenge tolobaka na bino ete na mboka ya République démocratique du Congo esengeli kofungola misu pamba te moto soki afandi alobi ye azali mokonzi mwana mboka atika mabele esika baye bazali babotola na bato mosusu bakima po elobami ebami M23 oyo ezali Rwanda tokolongola te tokobakisa te ezali Rwanda yango elobami kasi na tango ye afandi na ye ndenge wana toko mituna soki azali boma to azali penza droge moko ya monene oyo ako fandaka ne na ba kwiti na ye ezali ko détaché ye na ba réalité mosusu po alukaki oyo akanisaki te ke koyela ye kasi oyo nyonso ezaka ben intérêt ndenge tolobaki ya bapaya oyo esengeli penza ete peuple moto oyo akoki kotala makambo malamu yebe yo soki yo telemi na mas olobi yo boyi makambo oyo ya guerre oyo ya STP ya pouvoir oyo ya lokuta oyo eza complice na ba meurtre wana parce ba preuve ezali oyo ekolakisa yango toko mituna soki mpenza bato bakopima yo yango na tango fandi na yo olobi ete bon makambo yango eza kaka ndenge wana bato mosusu ba luka solution na place na yo nde yango pe bokomona kete basusu bakosekaka kosalaka ba voyage kwa ministre affaires étrangères belge oyo ayi na ye mpenza na autorité pe moko te moto basuka telemi bokomona ye kaka lokola mwana ya maternelle kutu aza na mwa personnalité koleka ye akolobaka makambo mazangi tina lokola auti koloba mokomo alobi kuna na Kinshasa azalaki na tina ya force neutre oyo akomi koloba makambo oyo mpenza ezali kaka bochaku hypocrisie na ye ebimi libanda na koloba lelo ete décision ezalaki ya kodwa ba rebelle kokotsaka bango na armée ya République démocratique du Congo ezaki imona nchiko kezaki décision ya mabe nani alobaki yango ezaki décision ya malamu biso banso totemaki kama tolobelaki yango ezaki be bango bato bapesaki soutien nango pona ko infiltrer ba étranger bon bazali ko soutenir na rébellion na kati ya commande ya armée penza po esala ete rébellion wana continue kaka pona kozala na bato ya sommité oyo bakokoka ko combattre ba rebelle penza nde tokoyebisa bino esengeli penza ko fungola miso makasi pe ko telema penza koika piko somo tuna mboko kitoko mboka na bisa kitoko koleka mboka poto tuyenda kizili pona ni pouvoir na biso zali mabe isa mabe
ababomi 5 millions de Congolais. Mon entier fanda kaka nie kimia. Ata sosa beaucoup. C'est un propriétaire. Congolais baso ko maïti lelo, basi ko violer bango. Bana mikie 3 ans baso ko violer bango. Ça n'est pas normal. Na Congo ya biso wana ko bazo ko gouverner. Et ça n'est ko babenga nini? Ira ya awa. C'est comme si l'Iran de la Grande-Bretagne gouvernait le Congo ou gouvernait la Grande-Bretagne. Ira azali interdit à gouverner la Grande-Bretagne. Ira ya Congo azo ko gouverner Congo. Kaka le bango kaka oyo bazoko koloba ira ezali mabe to eteya eza mabe kaka bango balingi ira eteya et gouverner Congo na biso. C'est un peu ça pour faire comprendre les choses. Donc complot international ezali bana Congo bola la té bana so babo ezali risque pour la vie na ngai et pour na Congo j'ai déjà donné ma vie pour le Congo. Aro, iporita nambe, orari, soki orari, mbera yangoyo. En catimini, kundepe ya somel, de grosso modo na marca misolo. Badimitri Mourandel, kapomi peko parlementaire tropicana, alors que barnoté. Baya qui te fait connaître plein de maladies aussi kalama kudiste vimi na jara saudi bakoso voler ngando na système égout mais kalasino pour écouter babela kwagara. Il n'y a pas de sommetier, il y a que des sauces genre et pas dit doyongo. Chez nous aussi nous avons des taximens, mais taximens ya harare akumela kungudia toti la moto kawana na matate omona umotazu bokonzila ule famille na eba savule kumbele ukare mwastemai na konti ya loshifio mais au contraire ndo epesi sa mekoti mobulu mwana na mwana bendelingo mitelengano ya le noiro abosaniza makungu yango atikeli gambala etikele kaka pakulungu pelegete mandombe wabela dio nouvelle écrita kangama na mfumu kimbangu rendez-vous na kamba. Les morts ouvrent les yeux de vivants. Rien ne sert de kundabatoire. Il faut partir chez Tukokologo avant qu'il ne soit au tardino. Potolobaki et Bembeamboa, Matangate. Sarbati serpentifort pour les intimes nyoka. Sokasio na mosa piko kamasinga lobo. Mais Hippolyte Kaname, Alain Yakimuta. Asibiso na moto moito tia singala kingo ikele. Liwa ya nika, quel beau jour. Libanga mongo nikolo, mususu na se. Kagame Rio de Janeiro avec Kiki. Résultat Hippolyte Kaname Kamiki Kolo. La terre de nos encouros. Quel scandale. Mokanzale qui laisse tel farabus. Moto atambola kabolumbu te pona muzanya là-bas. Mwana maman, est-ce que tu s'en sors? Kagame Kaname Kunda Ruberwa. Dites-moi qui a tué Abiyarimana. Nyamwisi Mouringi et Nadaye. Monseigneur Mouziriwa, le général Mayele, le commandant Massasu, pasteur Lukusa, cardinal Echu et le vieux Mouzé Kabila. If you didn't know, now you should know. Babeta kasifete na mbebo ya moninga. Ekebele azu peso kuipoko taye ya chuma. Kasi wapi nzoto, moto ya nyoka. Soki ekatayi, nzoto na imbo bimba. Ekomi obesi na bamba. File indiana, keba na maboko ya mbembele kuleka mbeka. Remember that, let it be clear. Mboka na ngai eza ya yote. Ata kutubulu na yo eza ya chocolat chaud. I don't give a damn, koumounen koumou. Ba organiser guerre veut dire problème action réaction. Pour ceux qui bassin ici à Mobayuma Baganga, vive le libérateur. Read my lips essay, bino nzingi, boza nzingi, mi hibi nzingi. D'ailleurs, botika la tenzingi, koza la baza yura nzingi. Olingi nzingi, boko manzingi, bakongole nzingi. Nzingi, 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 ezalakate. Karate bazo pese la coup d'état manqué. Bandiado Isanga toza kokoba na programme na biso tina ngonga ya 20h na ndenge ya bomesano boko kezwa bino suki tenge. Moko mwalelo mokolo moi le 21 août 2012 mardi toza bino tina 20h na ndenge ya bomesano chaque mardi na jeudi toza kana bino ebeboye tokabola kana bino ngongo ya mutuya. Toka ifsa bino pe lika mususu penza eko dobisa mingi pe eko komisa mingi zaeli na likambo ya o bango babenga ka francophonie o bakolinga kosala sommet nango kuna na
octobre kuna na mboka Kinshasa oyo mingi tokomona ete ezali na ntina basala yango kuna te pona komona ete pouvoir oyo ndenge tosi koloba ntango nyonso ete ezali ya lokuta ya miyipi oyo eza bien démontré na bato nyonso emonami ndenge bafraudin baélection eleki na fin 2011 bakokende kuna basusu bakomituna ezali mpo bakende kolegitime yango kasi tokoyebisa bino ete kolegitime yango ezali likambo mosusu pamba te bango bakolegitime yango na cour suprême na bango ya justice oyo batiaki bango moko oyo faux président na bango anome bato na ye kuna azocorrompre bango mpo na basala la volonté na ye likambo ezali nde ya kovalide to ya kosoutenir pouvoir oyo ya miyibi na kosala yango na ndenge wana ezali koreconnaître en soi autorité moko na mboka wana oyo mpenza en réalité azali na ye koexiste te nde yango wana soki tokoloba ete tolingi likambo wana esalema kuna te ezali na ntina wana mpe ezolakisa lisusu ntina na francophonie mpe ezali te mpona komona eloko ya ndenge wana ezali kaka likambo na colonisation po soki mpenza bango bakoya na francophonie makambo manso makozongisaka biso nsima na bamboka na biso ezali pe na makambo ndenge wana mpona nini po monoko oyo bokolobaka oyo ezali ya bapa ezali ya bato mosusu na mboka biso ta biso tozali na Pays-Bas misala manso mikosalemaka awa ezali na néerlandais boyebisa ngai elobamaka lisusu wapi soki obimi na baterritoire na bango fo okende na ba ancienne colonie na bango to okende na baterritoire oyo bango bazali nanu kokonza soki te néerlandais eza kaka mpona kaka bango moko bazali penepene na Belgique kutu ye aza na ye deja amoni mabe na biso peta mosusu koza kokpeyaka tokpeyaki na maboko ya bato bayi na bango na identité moko claire te francophone néerlandophone soki toye na France bazoba monoko na bango Allemagne kangami na yango ezoba monoko na bango soko otali bamboka nyonso ba Norvège ba moto na moto azali te koloba Grèce bango wana balobi na ye te ke po tosunga yo awa boye banda koloba monoko na biso Espagne Portugal kasi bango baye koimpose na bamboka mosusu minoko na bango na ntango baye kosala bakolonisation na bango nde basalaki wana ndenge nini etikala minoko ya bamboka wana mpe tokoaccepte yango to utilize yango ezala mpe ndenge wana tobandi komesure na mayele ya bato na minoko ezali ya biso te yango wana sikoyo bango baza na intérêt ya kosala ete basome ya ndenge wana esalema na bamboka na biso surtout epai oyo kibokonzi efandi mabe mpo baluka bafandisa colonisation na bango wana ezalaka kaka mpo bakonzi ya solo bakomona ntina ya biloko wana te ntina nango ezali te mpo lelo na ntango bakotala miso na bango na Chine bachinois bazosala makambo na kishinois eza kutu na makambo mingi esami kuna na mboka République démocratique du Congo na Kinshasa baaventure moko minene oyo bachinois basali gouvernement kuna soki tokozala na ntango akoyebisa bino tokoyebisa bino yango na nsima mpo eza makambo minene etali mpe kaka monoko yango soki tolingi kozala développé tokozala développé na minoko ya bato misusu te mpo toza kokanisa na minoko na biso moko monoko oyo ozokanisa nango yango nde créativité no ezouta kuna kasi na ntango ozokanisa monoko mosusu il faut ointerpréter pensée na yo wana ti oyo akomema yango na ndenge mosusu ezoperdre valeur nango ozobimisa mpenza eloko oyo esengeleki te
ebima nde yango salaka ete bomona bato bazali lisusu na bomoto na bango te bato bakomi ebe ndenge wana bato bazali lisusu kozwa bakondima bango lisusu te na lolengo esengeleki bandimela bango. Yango moni moto complexe ezali mabe po mingi kosaka biso ndenge wana ezapeli kamuna complexe nde yango moni to asiko ekomi lokola to bani ko bondela ka ba français pona bakende kuna te po soki bakei Hippolyte Kanambe ki president na ye efandi nani yango alobi ndenge wana to bondela bango pona nini faut koluka influence ba moyen influence makasi ya kosala pona ko imposer bango bakende te. Pourquoi kobondela bango bango bayebi te ke kuna makambo eza ndenge toyebi wana soki bakokende bon boyebisa bango baconséquence nini ekoki kozala wana parce que bakolakisa yango ete bazali na bango kocontinue kokolonize. Il faut koluka koyeba ndenge nini pe ya kokena makambo ezali penza ndenge ya kolakisa ete tomiyebi yango moni complexe wana esengeli elongwa etumba ezalaka te kaka kozobunda lelo po ozolonga ngo lelo etumba suka nango ezalaka nde kaka victoire etumba nyonso tu ya bosolo yango tokoyebisa bino moeteni ya loyembo SD Malaika son divers ayembi alobi petit mais donc okoki ozala petit na taille to na âge kasi okoki ozala monene na makambo na maele na bomoto yango nde tokabani na bino na poko ya lelo ya Radio Lisanga obokezaka ya bino yesu kitenge Radio Lisanga esami na Fondation Lisanga point de soutien congolais tokuta bino sumoko mwa jeudi na 19h solo tokabona loyembo ya SD Malaika son divers. Bye bye. Ça c'est les fakir musique SD son divers. Aimer élégance n'est pas la vis. Serge Liaki les grands solistes. Ingamber Rexona. Les Camerounais qui font la fierté de l'Afrique en Hollande, Emmanuel Koum, Michel Siani, Grand Café.